Matondo bandeko balandi émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo bola muka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alatina basuvoto maya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina ne songi ya nzila mfumu kuzukia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa bayindo na esika babungela talantina manaka mabiso mabenge mibongo bayindo bo lamuka tokolikia lelo tokoloba tokolobela bepasi yeze kokoba kozingela bayindo moto abuka na makolo tokoka koki ko développer ba valeur mosusu autre que makolo na ye to bandeli koloba moto abuka na makolo tokoka akoki ko développer ba valeur mosusu autre que makolo na ye soko aze handicapé physique akoki azala na ba qualité mosusu bayindo lelo esika yet biso tokomi toloba loba yango mbalombala tozalaka liboso na bino na etando malamu ekoma mabe epai ya bayindo malamu ekoma mabe nde ekoma bongo malamu moyindo lelo aze koraisonner à travers oyo bato bakoki basala na mokili yango te moyindo asalaka epai na ye oyo ebongi te bato basala yango moyindo akosalaka epai na ye ntango tozali kokola baboti ya biso bamama ya biso bazali koyebisa biso nzoto ya mwasi ezalaka richesse ezalaka expose te bato nyonso balukaka bomengo mabanga ya ntalo po luka or il faut bimisa motoki po zwa diamant esengi bimisa motoki po zwa coltan esengi bimisa motoki po zwa uranium yonso oyo ezali kwa mabanga ya talo po zwa yango esengi bimisa motoki lolenge moko na mwasi moyindo elongo lolenge moko na nzoto ya mwasi wana nde baboti bazalaki koyebisa biso nzoto ya mwasi eze mabanga eze parmi bomengo ya mboka baboti bazalaki koyebisa biso mwasi pene ya mobali aze nzete ya mpi oyo ekopesa mopepe ya kitoko mwasi pene ya mobali bamama baboti bazalaki koyebisa biso mwasi aze elembo ya mapamboli pene ya mobali mwasi azali elembo ya mosala pene ya mobali wana na mokili ya kala mingi epai na biso bayindo me lelo mwasi akomi elembo ya elakeli mabe pene ya mobali nzoto ya mwasi oyo ezalaki bisika touti bomengo fo moto abimisa motoki po amona ya lelo be na ofele mwasi akomi komitia loko kwanga yeba kofungoko na nzira matali kibala échantillon tokobeta masolo ya libala mikoleze koya tokoyamba banzonzi epai ya bandeko ya Kasai tokoyamba banzonzi epai ya bandeko ya Equateur tokoyamba banzonzi epai ya bandeko ya Bandundu tokoyamba banzonzi epai ya bandeko ya Congo Central bakoyembisa biso nini nde libala mabe koma malamu ekoma mabe mwana mwasi azali koyoka soni atia malala na motu mwana mwasi azali koyoka soni ateka mapa
nzoto oyo bamona ngo ezali koteka malala ebalani te. Mais mwasi wana ayoki soni te koteka bolumbu na ye. Mpo ya ye soni atia bassin ya mapa na motu. Mpo ya ye soni atia malala na motu. Mais ezali soni te atikaka bolumbu na ye bisika yonso. Awa lelo tokoti soko na mois de juillet. Le 30 juin, oyo uti koleka 59 ans. Bokanisi uta tozwaka bongo bonsomi, soi-disant. 313 ans, le 2 juillet, uta batumbaka ya kimpa vita. Mikolo wana eleki, mikolo yantina eleki, ata elembote, ata mayantina maloba mite. Le 2 juillet, c'est qu'on représentait nini pa ya baindo. Te biso tembe na foire fikine. Le 2 juillet, kuna bako pesa bana ba bulletin ba silisi etelo. Le 2 juillet mokolo ba kermesse ko fungwa maka awa na République démocratique ya Congo. Ba kermesse wana bato bazé ko sala yango ba député. Ba kermesse wana bato bazé ko sala yango ba bourgmestre. Ba kermesse wana bato bazé ko sala yango eze ba ministre, ba autorité ya mboka. Kuna na kati ya ba kermesse kindumba autorisé basala ba kuzu kuna soko sombi na yo milangi na mibale ya masango joyi goligoso na yo bobeta mbunda soko bokobina moto ashibobina sans tabou. Kuna na kati bakotia ka film porno bandage soko ngonganini te ngonganini. Mboka oyo eze soko na sous-développement. Mboka oyo tolingi totonga. Mboka oyo toze na ino na posa ya kokoma bato. Botala ba anti-valeur ndenge ze ko opprimer. Bino boze na mikili ya poto bandeko bokolandaka boyebi établissement yo se tekeli mineur masanga ya kwiti. Azena risque ba retirer permis d'exploitation. Mais pas inabiso. Ata mwana 12 ans kosomba zododo moto akoloba te. Likaya bangi ezaki kotekama ya kobatema biso toyebaki ba mosuku ezali kokota na banganda bangi. Melelo bangi ezali komelama na bakwen yonso. Na policier, na militaire, na moteki basangani na coin bafandi bazali komela ngo kwa cigarette normal et ça passe. Ça passe. Biloko ezalaki ba anti-valeur, biloko ezalaki soni na miso ya bato. Lelo koma normal. Lelo koma normal. Na zeko kita wana na ozone avenue normal, avenue de l'école, bana ya ozone ba yeba avenue de l'école. À partir de 18h wana soko zena mwana na yo okoleka te po basi batandami wana mwana matapunda te yo zena cheval te. Makambo nino zeko tuna bato. Bourgmestre Ali, chef du quartier Ali 18h basusu na ba bikini na ba sous-vêtements basusu na ba soutien ya pamba na lobi mosika te awa na zone commune présidentielle wana pe na cité Baudouin esika mosusu yali staff mosusu yali bondumba ezalaki bato bayoka soni babatama lelo komi lokwa valeur lelo komi lokwa valeur. Moi, ça c'est que ce jeune était. Et loko yantina, oyo ya zena facilité à koteka, et comme une autre. Et comme une autre. Phénomène chege, toze kolobango, mais to yebite soko bazalaka mokonzi po ya bakonzami. Ya biso bakonzi mosala na bango e kozalaka nini. Yango sika tozongisa bato tolobi kozanga fumu kimbango eze kozanga ntina. Kozanga fumu kimbango eze kozanga bomoto. Si on se sent conscient, c'est ruine de l'âme. Ba dirigeant na biso batangi. Na lelo na gouvernement lelo il est très jeté. Moto azepe na se ya diplôme graduat on dimite. Pour moins pose à la candidat député, il faut à la moins diplômé d'état et puis 3 ans soko il y a gradué aussi les
Donc mboka oyo, mboka ya Afrika ekambe makabongo na ba intellectuel. Mais tolobi élite intellectuelle wana basali nini na bamboka yonso bakambi. Ngatango nalobaka soko nalobi awa po ya République démocratique ya Congo nalobaka Afrika yonso eze photocopie. Oya ze moto ya Gabon ko ka kankota oyo azwa ezaleli wana ya ba dirigeant ya intellectuel élite intellectuelle ya ba Gabonais bozo yango na Burkina Faso bozo na Congo Brazzaville na Angola boko mona ke comportement ya ba dirigeant politique eze moko ba travailler au service ya l'homme blanc bato yonso bakambaka na Afrika dès ka du bokondi. La première des choses, moi sinabana na mikili ya poto. Mbongo ya liboso ya mingi ya kosimba, yango kosombe l'appartement na mikili ya poto. Bino moko bandeko ya mikili ya poto boko tindela kanga ba video. Mondele soka bebani na bango abandi ko brandir botala ba villa ya Denis Sassou Nguesso. Botala ba villa ya Ali Bongo, bota mewa na Afrika mokoloni ni tomona ba villa ya ba François Mitterrand. Pour nini ba dirigeants européens basé ko tonge pa ina bango. Pour nini ba dirigeants européens basé ko investir pa ina bango. Ba libanais bazalaka wana tango ya Mobutu. Monopole ya diamant ya vente ya diamant zalaki pa ya ba libanais. Ba comptoir presque yonso ya diamant à l'époque zalaka ba libanais. Ba villa boni ba libanais batongi awa. Ba appartement boni ba libanais basombi awa. Mbongo ya République démocratique ya Congo yango tongi Liban. Lalo ba chinois bazé ko yawa, ba indien bazé ko tondawa. Boni basombi ba vilawa. Boni basombi ba appartement. Bazé ko dwe pa ina yo po batonga pa ina bango. Mais moindo okeyi pa ina bango, moindo na mikili ya poto. Bokoma ba japonais. Fola ta blouson ya 4500 €. Tango mosusu bateka ka lopango po kenda. Tata na mama batika la ba locataire. Par rapport à l'assurance au pesaka bango. Ce qu'on a quitté dans l'aéroport, moto na komona zo tonga boy na koina tonga c'est la bino quelque chose. Mboko komate mapate koya. Vous allez là na mikili ya poto. Boko sala kakayo. Na bande ko yonso bobenga kabiso na mikili ya poto. Mondela zeko utiliser bino loko a koko. Mposeze abenda mai ya koko. Soko sakamoli mai ya koko manyuke komi ya kubwaka. Boyebi masolo nini tobetaka na bino bandeko ya kuna ba mama ya kuna bokoma bato ya ba ceinture. Mondela salisi bino mosala lokwa ba robot. O bango moko balobaka soko moto ndeko na mondela zeko sala mingi atuni bonyo zeko se komisa la passe lokwa africain boy. Mpo ya bango africain de robot. Mosala oyo robot akokia sala soko robot bloqué africain dako kia silisa mosala wana. Si mana yango bokomi inutile. Banzoto ekoma lokwa moto azala maladie fait pendant soko au moins 12 ans. Et belé na mikili ya poto lelo bazeko vivre messi bakufa. Bazeko vivre messi bakufa. Raisonnement comme in retard kotambole komi lokola moto shako kisi soko mibutu kumwambe maze na ino na bambula ya katikati. Bon ti valeur yango komi ba valeur, mabe yango koma malamu, malamu yango koma mabe. Lobi eleki tolobaki président Koti initiative adjoaki ya kosangisa ba église na bino bato bokolandaka obozena accès boyebisa président de la république mboka oyo république démocratique ya Congo ezena posa ya basali moinda koma observateur na histoire yonso ya ebandeli ya mokili bokomona ke moindo azalaki acteur. Moindo azalaki na posa katisa mai asali bwato.
moyindo azalaki na posa adwa balangi ya komonaka na bibwele ya komonaka na nature moyindo ekokela peinture na bayebi kosala peinture botala niveau ya chimie ezalaka poto bimisa produit fini oyo tobengi peinture posala peinture okotia tilo zokotia tala ba mélange chimique ye tokosalaka poto ya koaboutir na peinture moyindo ndabandaka moyindo abandaka moyindo wana yebaka banzoto na eze sacré yango telelo boze kokuta banzoto ya bapharaon intact meto tunaka boni moto ayebaka koambome banzoto wana lelo soko toluki banzoto ya Abraham soi-disant peuple de Dieu oyo Biblia ekomi ba Abraham e ba pola kala Yesu akufa pola kala batikala mikwa totiraka bino le tombeau de Jésus réalisé par bandeko na bango bana Maria Jésus apola ba Noé ba pola ba Abraham ba pola mais ba pharaon ba kufa avant Jésus abotama ba pharaon ba kufa avant ye banzoto na bango telelo yali mais tout na moyindo wana yeba ikosala formule ya formule wana soko to kobenga yango ndengo wana to defata nkota oyo amboma banzoto wana lali ba millions de années metikali intact moyindo wana boni akokia comme observateur soko bato balei dendo badwi bisuka babwake pai na ye soko bato balei ngulu badwi makoso babwake pai na ye moto alati mokadi na ye ayindisi yango tute na se akangi yango nkutu na ballon bobwaka na Felika pays le plus riche du monde même babita nango babola ya yambo na mokili bakowelelaka na mikadi ya souverainement ye moko azwi charge atia yango clean atia yango soko détergent na mai ya moto po engala mwasi monene otali bibelu atonda aze kowelela mikadi ya tombola est-ce que interpellaka biso te mabe koma malamu ekoma mabe c'est normal kale so tombola nde ezalaka original eleki c'est normal moto asali malewa awa fulu awa c'est normal dirigeant moko awuti awa bakangi ye miyibi tango azali kokamba na politiki bakangi ye miyibi yo mbala détournement bango balingaka koloba moyibi te bango loba détournement loba ngo na français po epesa yango mwa sens bapoliticien bayibaka te badetournaka moko kamwa lelo kaka ye moto azali kowelela ayoki soni te ayoki soni te azali kobunda lisusu azwa poste ministériel bonti valeur mayele epesa esika na buzoba moyindo oyo wana oyo balobaka moyindo wana azalaka non civilisé moyindo wana balobaka moyindo wana azalaka sauvage ye wana moyindo asalaka ebende ye wana moyindo asalaka ebende ye wana moyindo ayebaka kotumba Jules azalaka na posa ya congélateur te po amela mai amelaka mai ya nkalo po ezalaki mai frais ayebaki na fonctionnement ya nzoto ya moto ndenge motema ekobetaka kolandela température ya moi na biso motema ebetaka biso mbango chauffe mpe makila ebakisi vitesse na nzoto ntango yonso omeli mai ya malili ake kokata vitesse ya batiment ya motema akoretrécir bamiscle yango wana AVC yango wana AVC secret mosusu ya lite kosiki bota te c'est scientifique te bamelaka mai na nkalo mai ya mpio oyo ebalani na kozala ya moto kaka moyindo wana balobi azali non civilisé ye wana moyindo wana yebaka mwasi azali contrepoids ye wana moyindo wana yebaka bakoyibaka eloko ya moto te
poze na mobeko moto akobukaka oyo alonaki. Moyindo balobi azalaki sauvage, ye wana moyindo abatelaka nzoto na bonengwa to na botata, na bomwasi to na mobali. Mais lelo moyindo ya lelo soi-disant civilisé, kalaka, intellectuel, avec 4-5 diplômes. Moyindo wana ye wana bapesi mbongo sala rébellion. Moyindo wana ye wana violé ba bébé na rébellion wana. Moyindo wana ye wana a violé na ba mama oyo baboti ye, a violé na ba koko. Plus grave, moyindo wana violé na ba tata. Moyindo yo ya civilisation. Moyindo yo ya monde moderne. Ye wana moyindo akotisi viol. Moyindo wana ye wana zeko dwa vaccin na conscience pour intérêt na égoïste. Ayebi ke ba vaccin oyo ezeko kenda ko détruire lobby ya baindo. Mais quoi ya du misolo? Ya yebi ko interdire ngo na famille restreinte na ye. Akoro bana bango bo dwa ba vaccin te. Akotisi vaccin. Soi-disant moyindo wana ya civilisation, moyindo wana ya mayele, moyindo wana ya ntino ya lelo, o ya brassage na mokili ya mondele. Ye wana zeko zwaka niaka po bomisa bandeko na ye. Ye wana moyindo wana miteki nzoto. Lelo yo seze ya kokufe pa ya bayindo. Tout sauf rien. Tout sauf rien. Ezali ya kokufe pa ya baindo. Maintenant ya kotia ka te bato fobali ya bamela na ino. Bato fobali ya bamela. Yambo intérêt égoïste. Yambo mabumu na bango basi na bango. Ministre akosalaka na yete na bureau. Akosempêcher te ba filmer ye na concert. Gouverneur ya bato, ministre ya bato. Na concert esika ba fille wana batiki mabumu libanda bibelu libanda ye autorité alingi babenga ye honorable alingi babenga ye excellence oze ko exceller na nini honneur nini oze nango bakobenga yo honorable te ça passe bato baze ko tala mais baze ko mona te po ye moka mi pesa kombo na ya bandi yango na excellence na ba boîte de nuit. Pour mi pesa kombo na bandi je suis honorable Kingandi na boîte de nuit. Bato wana ba encourager yango boze komona ba mikano yonso lelo to na tango ya président Félix Tshisekedi to ki bar eko kangama eko fungwa masoko 18h suka 23h ba texte ya là déjà. Ba texte ya là bongo suivi sango bakosala sangolo chaque week-end et alaka déjà bongo suivi te bakosala suivi te po yango mokili bango ba efraka akopekisa ba terrasse ndenge nini po vina bango kolekaka na ba terrasse nini baindo basala po bazonga bato te sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas mais tout à la tête bango bakobimisa ba gradué na bango biso toze na ba gradué bango bakobimisa ba licencié na bango biso toze na ba licencié bango bakobimisa soko ba docteur na bango biso pe toze na ba docteur lelo pe bakumbeli biso soko master awa niveau yonso bakoloba na mikili ya poto niveau wana ezali awa na Afrika mais ba gradué ya mikili ya poto ya mikili mosusu bakosalaka mpo ya bamboka na bango mais n'habite soko niveau de titre des sala kozala ya bato c'est que ba chinois faut bazala na mwa moke sima po mbula ya bana totalaka président Kabila président sortant salaka tourner moko na zikuna na batelier ya assemblage ya ba téléphone na atelier ya ba kosala ba téléphone bana soko ya ba 14 15 ans de basé kosala téléphone alors soko fo moto comme gradué licencié pour ça la mosala bana wana c'est que na âge normal basé bana ya ba deuxième troisième de humanité
mais basé ko sala mais biso baye basilisi na ista ingénieur basilisi na ista moto azena ino na préparatoire amilatisi lolendo babenga ye ingénieur moto abandi kaka soko isteme lelo sakomi docteur mais tango basilisi na ista nini basali bakeye kosala lisusu bakabine téléphonique na bacoin bakomi bareparateur ya bachombo na bacoin yonso wana toze kokoka te kofanda totuna mais po nini yonso esalaka malamu kuna epai na biso esalaka mbeba christianisme yango etongi Europe christianisme epai na biso yango esala baindo baumbu islam yango etongi bamboka na bango lelo Dubai na désert mai esalaka ofele mais batonga na désert basala ba système ya refroidissement artificiel lokwa mo eleki makasi baluka ba générateur oyo kopesa pe mopepe et combattre moto wana ya désert baluki ba système ya ko refroidir base ya bandako nano ya Coran na bango ya Allah na bango ya Mohamed na bango mais pas na yo islam esali nini pas na yo islam beta surato le kisamoto pulu et pas na yo sala surato yo po okanga gorigoso wana et pas na yo sala surato yo obongo la match basala match nile to équipe oyo yango wana islam pas na yo christianisme pas na bango etongi ba gratte ciel et sali Europe civilisation nango pe puissance nango et pas na yo christianisme kanga mwana wana ndoki et pas na yo christianisme kanga demo ya célibat et pas na yo christianisme ba fonda ba demo mosusu soko demo soko ya c'est vrai tandoze ngonga bo souffrir to kabona mais torobi manaka yebola ndaka yango sans tendance et sans parti pris mais to pesa ka bandakisa te to pesa ka bandakisa ba intellectuel na bango kuna ba ifraka po ya bango mais biso ba intellectuel basé ko sala nini nani nde intellectuel to ko tonga na bino na ba débat mikolo zeko ya to ko yamba pe na bango ba intellectuel pour lelo unité de mesure ya mayele eze langue française moto aze ko ba français d'office aze moto mayele aze moto ya considération pour ça la politique lelo faut yeba ko maniola français oyeba pe ko kosa na français mboka nini wana bato bati raisonnement na bango na kota ya bato mosusu ba chinois ba inventé na français te na anglais te ba inventé kaka na banzete na bango wana na ki mandarin na bango est-ce que tozwa ka pe tango ya ko comparer biloko wana te moinda zena tango wana te poneti lelo weekend boye na bato bazena matanga esi ba réserve ki mbongo ya bekala azena mawa mais déjà mbongo ya kosukela na bar et ali lelo weekend ya ka fête partout bare yoso kozala plein bali antaba bali ya soko ngulu bali ya soko kamundele à la folie oyo yoso ezeko koleka na nzila wane tali bango te bakotia kate po eze moins important te mabe ekoma malamu ekoma mabe biso tolobi kimi afumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala sima pona manaka isusu matondo